Shalom, la bino so vous akolanda biso de partout, tolike te bozali susu baike liboso ya baetando eke na bino pona to sombi kinyamakanisi to tefela na mambi mazali koleka na mboka na biso et surtout na eleko eye Bible ko na biso mokolo na suka ekozala mokolo na somo. Alors makambo biso toza komona à ce temps est-ce que yangonde ezali kondimbola kolakisa biso ete tango yango ebelemi to zela tango yango na mikolo mizali koya bozali tellement baike pona kolanda biso na entretien o tozana yango na eleko ya confinement nazanga imo côté to ekosombiki na makanisi na nani na mako azali président ya ba mission chrétien ya mboka na biso et puis azali mokambi ya ecclésia to ministère mon âme loue l'éternel ezali bongo le pasteur Patrice Ngoi Moussoko. Shalom l'homme de Dieu. Shalom. Bonne santé. Oui, ça va par la grâce de Dieu, merci. Voilà, ça va par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu. Tokozo penza on a mingité, mais par rapport il y a ba nungu ezako bima, ezako leka et puis toko ko benga on ba spéculation pour tout monde oza na yo kangamate et ça panzani presque ming na ba réseaux sociaux que frère Patrice bakangi bakangaki yo obimi to watika ko kangate. Oh, ngana kanso yo tunanga makambo ya coronavirus. Mais makambo na te soki yango nazana likam émission osala na yote. Ngana kanso yo pour na coronavirus likamo na zo eloko mote. Voilà, merci beaucoup, ça prouve que frère Patrice Aza okangamate bisoza ba journaliste investigation de toye to oyeba. Kasi moto na Nzambe félicitations d'abord na single kitoko bimisi ya Kaish. Kaish bandeko bele baza komitu na ba question. Kaish linkolo banini. Frère Patrice pona nini ayembi kaka na mnoko ya mboka na ye olie ayemba yango pe na lingala na français mais asepeli na mnoko ya mboka bamsu ba ko banga babi to kotanga na nkombo wana te bazoyeba te nango te koluka yo penza ondimbola biso na bolai wa basango. Oui, Kaish ezali na munoko ya mboka na ngai elakisi aya. Eza intervention rapide ya Nzambe tozosenga pona mboka na biso Congo lelo komi pona mokili mobimba. Aya, Kaish, qu'il vienne na français zali. Je crois au bakotanga ba parce que to sous-titré yango. Botangi ba phrase bokoyeba malobanos na zoloba ezali na traduction nango na français. OK, pourquoi alors koyemba nzembo wana na temps oyo? Est-ce que oyebaki que koza un événement moko boye na mikoleza koya po nzembo wana tango bimisi yango mbala moko babiloko ezui pifo penze surtout en Afrique? OK, par la grâce de Dieu façon na yemba nga moko te nazaka conduit par le Saint-Esprit. Na kumisa Nzambe na lolenga utiliser nga bongo. Chaque fois que na yembi il faut Nzambe accompagner musala accompagner maloba nanzela misala ke o musala nanga yembi tala makamango yango mais koloba ke nga na yebaka bien avant non mingi soki Nzamba pesinga nzemo na zoyemba seke ezana makambo ezako ya voilà ezana makambo ezako ya frère Patrice tozonga moi sima moke je crois na ba 1990 titoko na ballon 2000 oyemba nzembo moko mokolo na suka mokolo na somo ibate belé bakoluka wenze kokangama bakoluka ba bureau misale kozala te même église bakoluka yango mais c'est totali yondoza auteur compositeur nzembo wana et koza na ba né l'équipe nza utokala mais to moni yango se concrétiser na état et ça le lengeni komona makambo yo yemba lelo yo ekokisami oza prophète ou bien otikalaka moyembi na Nzambe Tony prophète, moyembi na Nzambe, pasteur, business to basal na Nzambe. Parfois moi ba complexe ya batu muso ko mona ke naza évangéliste fona comme pasteur nde wana grade monene ou bien non. Tout le monde to basal na Nzambe mutu na mutu asala Nzambe na ndenge azweli appel ko confirmer o ke za moyembi ya solo to za prophète ya solo za lola nde ko confirmer yo za mokilité. Ngai komona ndenge makambo ona yembi ezoko kisama ngai nazotonda Nzambe pe ezoko encourager nga c'est-à-dire lola eza ko encourager ngai ke na continuer kaka na nzela wana na changer te po etanzela eza nzela ya solo.
Voilà, au changer tes anzela solo, au kasi lelo yo ba église et kangami. Et puis bah tu vas oyer banenga au sambela te voir même il y a d'autres serviteurs de Dieu soi-disant bah comme ko seka baninga misusu. Pourquoi ba bi bango ba vivara na mabonza ba tina bango ba mbongo na ba mpesa ba mabonza na ba dim ndakisa ena. Est-ce que ça malamu ou bien ba sali nzambe ba tikala ka confiné ndenge biblie ndenge mokonzi mboka lobi ou bien ba continuer ba on a ba culte en direct et puis mabonza na ba mpesa ba WhatsApp. Merci. Nakoloba boye we ida loba po eloko mo esekisi ngai mpona okili kamo olobi. D'abord natondi nzambe mingi mpona ba mesure mingi préventive oyo mokonzi na mboka apesi pe OMS bapesi autorité bazopesa autorité ya autorité ya médecine to autorité médicale natondi nzambe nyonso wana po kopesa biso makasi ndenge tokosopose na pandémie oyo ya coronavirus pour toza déterminer ya kolonga ye pe tozolonga ye eza bien ba koloba ke bakangi ba église non bakangi ba bâtiment autosambelaka OK et comme inaccessible momentanément parce que mutu moko te na mokilo aza na temps aza na pouvoir okanga église soki nzambe ye moko te. Alors biso Bible etalisi biso le corps de l'homme c'est le temple du Saint-Esprit. Tozokoba ba prière mais mpona kosangana tokomi na rythme ya kosala ba prière familiale. OK na bandako tozosambela c'est l'île des maisons. Nzambe visitaka Abraham na ndako na ye. Nzambe visita belle-mère ya Pierre na ndako ezaki na église te. Donc ezana ba miracle ebele nzambe asala na bandako. Biso pe akosalela biso yango. Pe ba témoignage ebele. Kutu esungi ke bato mosusu ba négliger ki bakanisa ke o Yesu ateye eza lokuta maloba na nzambe kosa mais lelo ba comprendre maloba na nzambe kosa kate. Bato mi bazongeli nzambe. Preuve bokomona ke soki pandémie o eleki mo pepo eleki tant aux la l'église ezana bato subo okamwa ke oh ye petit mona ke nzoka za rapena likanisa kosambela oui po mikolo e komi bongo tu peux une interpellation nzambe interpeller monde nzambe na occasion nyose ezana leçon apesaka mais na lingite bo confondre na langage bato suba zoloba ke eza punition nzambe apesi non eza punition nzambe te nzambe akoboma bato te boye hein. Nzambe depuis Nathan ya Noé a zoa décision qui a koboma susu bato tendenga bomi bato na mai a osala ngo susu te o ezande mayele mabe ya satana atindi bato na ye po te basala virus opona koboma bato nzambe azana eloko mote ya ko gagner na o nyoso satana ko sala eza nzambe te bien au contraire nzambe azobundela biso même na Congo atokumisa nzambe kala te tokumisa ye. Hein? Na Afrique tala makambo ndenge nzambe azo révéler ndenge ezobima donc mpona biso tokobaka kotonda nzambe mpona bapasteur oyo lobi ke bazo regrete mpona mabonza nzambe alimbisa bango nzambe alimbisa bango mpo oyo eza ngonga yango te eza ngonga te mpona pasteur ya solosolo abangaka nzambe bien au contraire ngai nazosenga bana na nzambe mingi ke non badim mabonza baofrande tout oyo bokopesa kombo na ngonga oyo bobomba ngo mpo nzambe ayebi ke bozoya susu na église te boza na bandako bomba ti mokolo ba église bâtiment ekofungwama moto na moto aoya kolakisa devant nzambe en quoi il était fidèle devant nzambe nzambe akofélicite bana na ebele ke oui oyo pena mwana na nga en tout cas aza fidèle parce que bandambu na nga nyonso oyo yanga azali kobomba ngo mpe oyo kotika ngo ekozala kitoko mingi epa nzambe pour ceux qui nzamba apesi nzela ke tozongeli ba église bâtiment en tout cas eza ba jour ba célébration moko ya makasi tokosala alors yo pasteur osenga ba mpesa banini non considérer lokola ke mondimi aza na hôpital na moment oyo lokola zo église te aza na ba poto d'opération bani yo bono yebse ke tindaka bo frande no chafa na mpesa non otika ti mokolo akobima na hôpital akoya akopesa témoignage pe ayebi eloko akobonzela nzambe même koleka parfois oyo ozosenga
pour ce que senga mabonzi eza ya yo donc eza église eza ya nzambe te eza ya yo oko senga bongo te ondire eza ya yo eza ya nzambe nzambe azoyeba état o bandimi bazali position baza actuellement azoyeba pourquoi mi pesa passe pour na mabonzi non bobeta malibaku pour na yango te à moins que eza ya yo d'accord senga yango mais soki te moyen te ou bien landa bango na banda kozwa pour na ba MPSA pour zotinda bango koto so gouvernement zoboya bato ba bimate soko ya ko bimandeni tina ba MPSA ke no cha ndenge ni so akutana na problème ba kangi no botika nga passer aloba kina kina chele mbongo na MPSA omote iko rabaisser yo pelisusu mais frère Patrice ça na bande ko belé c'est tout biso ba kinwa ba congolais awa bato belé baza ko betsa maliba ko pi ba koloba bango makambu nyonso tout ba décision surtout gouvernement za kozwa pour na Italie okolongono banzoto wa biso ko sokola maboko ko tia ba cash na babi ezana tina te bango bandimela Yesu ko bikisa bango et bakoki jamais ko mikanga na biloko wana est-ce que moi message moko particulier na bande ko nyonso ba kolanda biso par rapport à bataille to le kanango et surtout pour na komi batela bon naibi ke bisika nyonso bana na nzambe bafandi mopepe ya Satan ezanga te kokota na nzela bato mosusu oyo généralement bako benga net moi rébellion ba rebelle bazanga te même na biso bana nzambe place to fandi moi mopepe ya Satan ba mvutuma pe kote la rabato mais na ko yebsa bana nzambe ko mona paste pona ko sokola maboko biso to sambelaka mingi mais to liaka to sokola maboko te tolo ba ke non nzambe yemonga ko batela biso contre microbe oboneza bilo musueza ya bana mike za terre à terre za makambo loba wate so mutalobi ndengo na seka zo miye bate mais je sais que na eloko nyonso esala na mukili nzamba chaka bato mayele lelo eza médecine autorité médicale bazo ko pesa biso ba recommandation pe l'état na biso mokozamboka bazo pesa biso ba recommandation pona komibatela contre bokono oyo kopesa mbote te na maboko koyamba na babizu te kokosola te na miso ya bato boye il faut tia mouchoir kosokola maboko na savon régulièrement otie mouchoir okosoli ou bien kosala che allez papier wana mbala moko koumisa wana maboko te bwaka na poubelle kene donc eza mwa ba recommandation moko eza pour l'intérêt na biso eza mabe te je crois photo landango et au-delà de cela c'est la prière. Hein? Il y a système en confinement, tozanango, ba mususu bazana confinement pour donc pour la peur, pour le coronavirus, hein? Mais ngana zo benga esprit de mort, hein? C'est un démon, un serpent, cobra, hein? Ça nyoka, na ba venin na yewana. Alors biso, nzamba zo batela biso, alors toyeba ko sambela contre esprit de mort oyo, hein? Oyo zo bouma batu sans pardon. L'esprit des mots les arana pardon te il faut que c'est un esprit mais fin de fin to longaye alors toto sera même beko wana voilà mais on a mis c'est moro mokili pas tu ko emba lobi corona za lokola assassin abomi bato azoboma batu et même ba pasteur balembani eza kanda nzambe nde eye bato nyonso bazongela nzambe même ba pasteur abi bokoka te mais na oki lobi boko ko sisa ngo pe na prière mais moyembe wana abi même ba pasteur bakoki ngo te balembani na yango bon je crois ngana le yango pesa pena mutu torte parce que expérimenter nanu te nguya nzambe expérimenter yango nanu te azana raison na ko pesa torte mais so kutena na bato expérimenter nguya nzambe bazali ako pesa yo ba preuve ezali na ko biso ko mutakufa mutoka kufi na loi ya mokili fubo meme na cimetière boke kunda ye déjà mais ngana ko pesa ke bato nyonso bazali ko kunda te parce que nga deux fois na bondela pona bato bakufi pe ba sécurité lelo ba meme na cimetière te mais ce qu'aucun hôpital au mona comme on est vraiment na cahier ya ba décès ezali ya bato ba kufa jusqu'à présent ezalaka donc ezana ba réalité mususu même tatu zongi na kala ezali hein n'habiter selon quelle loi par exemple ya monde oh Jésus selon quelle loi ya monde de l'autre koloba ke ceux qui olingo 400 wana okende na Congo Brazzaville il faut zwanzete au tchena mai et puis mai kabwani au kabwani OK selon quelle loi il y a physique ou bien mais la Bible les alliés salema donc au moni avis ya mutu moi j'aime pas comme na yoki eboité to solo na yete il peut avoir raison na ignorance et ça faute na été mais ayebi yango te mon colope akoya koyeba vérité wana ako changer langage na ye donc kokotsanga en confrontation en opposition na mutute oyo qui soki na yembi soki alobini ça c'est lui
je peux dire il a raison selon la limite na ye ya connaissance. Mais bibliquement ce kotali non nzamba zoloba que Nathan ya Noé azoloba ke nakoboma susu bato boyete et oyo lelo bato yo bazoboma bato basali virus. Tu vas dire que c'est bakena ko solo na nzamba lobe ke to boma bato na virus. Non, ils ont ngote. Donc, moi, j'aime donner raison. On peut dire non, il n'existe pas de serviteur de Dieu, tout ça, mais il a raison. Selon ma recherche, il a raison, c'est lui. C'est l'expérience, il a raison. On a condamné. Mais ce qu'il y a en face, parfois on peut le contredire, que non, excusez. Ce n'est pas contredire, mais orienter, avancer sur ce moment qu'il y a un raisonnement. Parfois, au soit qu'il y a un 5e niveau de raisonnement. Mais il y a que 6e niveau, 7e, ça existe. Mais quand on pousse à un 6e, parfois, ils disent oh non, excusez-moi, na vérifié qui bien été. Ça peut arriver. Frère Patrice, Liloba Bokabwani, na bande ko nyoso, oyo ba famille na bango za touché na coronavirus, ba perdre ba être cher na ba vie na bango. Lokola moko ba sali ya Nzambe. Ozota la caméra na biso zo ebisa bango, Liloba ya kimia. Oui, na linebisa bango ke boza na kimia. Kimia Nzambe zana yope na zali ko compatir na bino na douleur oyo e frappé bino pour na disparition ya bande konde yango etie monde na panique parce que bato bazo kufa zana kimia pour na nini po trouble oyo ezana se likolo ezate na likolo kuna de kimia ezali lokola kimia ezakuna po mutazako cha trouble kuna si alongwa babengana ye il s'appelle Satan. Azana seao nde yi azo yokana kana ba koliti na ye pote basala makambo tozomona oyo mais lokola tata za likolo tata no sazana posa bana na ye kuna nzamba zana bana te bana ne nyonso bazana seao pona ko yebso ke nzamba zana contrôle ya makambo nyonso zo lekana seao ko bebisa kondima na yo te parfois bande kuna yo ndeko no akufa ki avant kufa balobaki nzambe limbisa ngai nzambe yamba ngai alors yo zala ne likia ke mokolo yeso akoya okomona ndeko na yo pour un moyen que ça autrement ils étaient sauf au nzamba ko sala na ndenge na ye et bomi batela bo sambela rapé mingi bozana kimia nzamba zana contrôle ma camions tika nzamba pambola bino na kombo na yesu. Voilà, Boni Central MCC. Oui, ça va par la grâce de Dieu, aucun malheur. OK, nzamba pambola yo, zayi bénédiction pour na biso. Merci. Na bande konoso bolandi biso to likete na maloba ya moto na nzambe nde to cheli tono. N'entretien mokolo ya lelo soki kolo sumasi azongite tokozonga lisusu tango ba makambo nyonso ekosila tokozonga pona koyamba lisusu moto na nzambe par rapport à ba révélation ba rema na banzembo et puis na mateya na ye et mingi alobelaka makambo tomoni lelo nzambe penza pambolo moto na nzambe oza bénédiction pona mboka na biso ya RDC na bino no surtout tokutana na mikolo nzali ko ya soki kolo sumasi azongite shalom.